Jael Sow amemi mobali en Afrique du Sud. Mokili yango en tout cas eza vraiment ndenge te liboso nano na souhaite mes condoléances na famille ya Djidji Arafat mpe nayembela ye nzembo moko nsima partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Jael Sow amemi mobali en Afrique du Sud. Mokili yango en tout cas eza vraiment ndenge te liboso nano na souhaite mes condoléances na famille ya Djidji Arafat mpe nayembela ye nzembo moko nsima tolobela Jael Sow oyo amemi mobali na Afrique du Sud. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Bandeko na ngai bozela nanu no liboso nanu mes condoléances à la famille de Djidji Arafat et à toute la famille africaine. Mes condoléances à la famille et actrice Nabiso Mindondo et Naba Congolais nyonso. Alors, on a Djidji Arafat, le Kola Azala musicien, en plus, il y a Rando, na polémique, Fona Yembelay, moi nzembo moko. Parce que ye azali mutabarando biloko ngana lingaka. Bon, azalaki mutabarando na ba polémique pe abeta ndula bien biloko yo ngana lingaka. Alelo, tikibiso alelo, tikibiso alelo, tikibiso alelo, tikibiso Arafat, Arafat, alelo, tikibiso alelo. Tikibiso alelo, alelo, tikibiso. Arafat, regardez comment grâce imbécile est en train de pleurer, oh. Pleurer, pleurer, pleurer pour toi, oh. Alelo, alelo, tikibiso alelo, alelo, tikibiso. Bon, on est là qui moi, hommage à Djidji Arafat. Parce que nous le vraiment na sepela na yango en plus aza vraiment beau yango moni tous les basi ba poster ba photo na ye mibali ba poster que parce que bazolela kaka Djidji Arafat mais bazolela beauté na ye na ndenga sali mais nga musique na ye na ba rando parce que ezali eloko nga na lela ba benga rando na ba polémique. Alors tozongi na Jael Sow mama nanga Jael Sow weta kwenda ozokende wapi omemi mobali na Afrique du Sud batuno pe na ba commentaire na bato na yo ozoloba est-ce que bino boyi ba carte nyonso bolingi boyi ba carte nyonso bien sûr yo mona wapi ke ba testa yo mokanda obombi yango mais oyo ba memi na Afrique du Sud omemi mobali na Afrique du Sud oboyi ko bomba ngo tala vraiment telemi devant direct na yo bosana petit na yo prince nani bon boy bika komba lekia Jael Sow prince matador mbala moko ozo benga siko moto mususu yaka wa yo bazolinga bamona yaka leka na camera leka ngana kanisa ko benga mwana na yo
me nzoka jali so benga Christian mobali na ye atena net. Comment tout d'abord zo bengi lokola mwana omemi ye lokola mwana sima nango soka pesa ki mokanda oso bomba ngo on dirait mwana zule l'échec n'examen. Et puis omemi ye soso na ndako ya champagne na longwela. Bon côté on a bi komba mobali na ete mais lokola grande sœur no za moto moto asana komba masanga mindele seki mobali na faza na kombo ya longwela. Bon na bi kombo de mais okoloba kaka na kanisa ona lobi tamu se boza la mungu. Mais yo omemi na ndako kuna bozwi pe chambre bozo lala mais ndenge ni o expliquer comment na famille na yo apesi mukanda non nandimi da pesi mukanda soka pesi ki mukanda loba parce que tango bokomi kuna omoni ndinga osala te okomi mukanda kaka rapide bongo mais nandimi teki o prépare mukanda po mukanda fala pesi lango na Congo bisika bozalaki. Alors yo memi siko na kati ya famille akiko silisa ba kwanga ya mama. Obike mama ko nika kwanga na kipaki wana nika ka kwanga. Oyebi ndenge salaka na mukumu. Siko yake osilisa ba kwanga yo memi kuna. O memele ndenge ni. O kepe no hôpital pona osala examen o lobby o memi pe no hôpital. En tout cas mobali yango pe atonda vraiment mapamboli azui basi mi pale o babwaka non bango babwaka ba bassin bango ba ningisa ka bassin o geli so ka ningisi bassin ko ki même bokota na koma bongo o yazalaki ne masirika ya ningisa ka bassin mais ye atengi mi saka bassin yango wana etika vie de loin ya santé akomela biso loin ya kozonga na santé. Yangwana yepe ake na Afrique du Sud pour se sauver. Siko yo gel chaud o memeli biso Christian na Afrique du Sud na musala ni biso to yebike okeko bot. Ye atikali awa aza ko sala pa continuer ko tonga ba terreno mibale osoma. Gel chaud na yebike olinga ko lia mingi. Pe otonda gate mais esateki o memela biso Christian kuna. Oningo kutika ye esa kolisi zem se koli de ya mwa munene ako kolisa ngo ti wapi oningo kutika ya sala musala na ya sala kwa bando tonga deja mwa terrain wana olingi kaka yo mto tonga mo est-ce oza sire kokoka ngo tsuka e banditi so bon nazo douter na ote mais bosa mwasi na mobali soko lobi lupango na mosusu ya yo na bana na seke na mobali ngo nani Christian. Dans limite ozo compter bongo changer mosusu ko bosana te okozala kaka na elongi wana te gel chaud bon okozala na elongi wana mais ebando changer ato tie maquillage ko bosana te mbule beta en plus osoki wana te olobi ba songi ba ko maigrir siko songi yango lobi azana Congo benyango pe Zaire bon kombo wana ngala linga. Siko songi yango zoloba ako maigrir nani na ndimite manike po manike asa deja ya ko maigrir na ndimite keni pia ye pesa ya ko maigrir siko zolobela nani fivet mayem non na ndimite fivet mayem po wana soka ya pembeni na yo ayakaka pona bien na yo mbala liboso aleka na net pona kolobelo bien na yo. Bien sûr, alinga ko kimiso ne loko yo ngana linga rando mais ayapo na bien yo po yemu tazana santé boki siko yende mutu ako maigrir ou bien nani songi no nani po lobi azana Congo le kola azana Congo faut ezala kaka na ndimite le ketchu parce que lobi songi yango passeport na ye et aspira mais oya le ketchu esa ko aspirer. Siko yo nani oya kokozala songi na ye olobi azo kemba azo souffrir na ndimite eza angeli kama Madeleine oye kutu souffrance alonga ngo kutu te me atiaka ngo même pas ka siko yo jeli cho omemi mobali na Afrique du Sud
kuna kwanga eza cher sikoyo azolia mpe moko te kanisaka yo moko yebi bakwanga boni alia en plus atiaka makasi na pilipili ke me ye atiaka mpenza makasi na biloko gloire à Dieu eza Afrique du Sud kuna biloko eza mais de toutes les façons kwanga eza cher yo memi ye kuna olobi mpe ke non apesi mokanda okokoloba yango te wana ebombami mais kobimisa ye ke azolala na ndako ya longwela na champagne wana obimisi yango mboni boye ko Jael kanisa zala moto akokima te moto akobotola mpe aza te masirika banda tikaki ye wana nani moto abotolaki po akotse na ndako bien sûr azwaki na ye mwa moko mais azwaki mwasi oyo te aningisa bassin lokola yo to atengimisa bassin lokola masirika est-ce que yo moni bon nayebi mpe ke aza bogar wana tokokowanga nango te yango boyi koposte foto ya Dj Arafat tala bana basi nyonso baposte foto ya Dj Arafat na bapage na bango parce que bamoni bote na ye bazolela bote na ye bazolela bamiskle na ye aleki mibali oyo baza na bango voire même mwana ya mama Charlotte ye mpenza aposte video te mwana mama Charlotte koto bokombo ne nani bokombo ekimi na koyeba kaka bo ekimi bikimela te me parce que alataki sengle abwakaki tolo nga nakweyaki koma ya 2 heures temps yango kombo na ekimi me ekozonga kaka mwana mama Charlotte koto asala makambo oyo osala te amema dondi jamais epai ya mama Charlotte mwana mama Charlotte amema dondi epai ya grande sœur na ye biologique te kasi epai ya grande sœur adoptive parce que grande sœur adoptive nyonso ekozala kaka adoptive atikala komema ye te epai ya petit frère na ye biologique atikala komema ye te epai ya noko na ye Claude mais mwana mama Charlotte koto soka yamba ye na Congo parce que awutaki poto ori atika ye akende kolala pa mosusu yango atia ye na ndako mais yo sikoyo penza Jael na Congo ovandi na ndako ozofutela ya yo moko leketu likolo ozobeta mpe tolo na dendo osukisi wana te ozwise kaka na ndako oyo ya yo osombi baterrain mibale na mbongo kaka ya yo moko ozomela miliki ya kokolisa zemi na mbongo kaka ya yo moko kamata lisusu mema mobali yango lokola bebe tina Afrique du Sud osuka wana te okevandise na ndako ya longwela na champagne nsima nango na moi akende koliaka bakwanga ya mama osuki wana te ozwi okomotambusa ye na Prince Matador wa yembe susu na nzembo Jelisho uweta kwenu Jelisho njeri kuna rando oizaka kuzoluka rando ona moni eloko na kukoloba te Jelisho mwana mama Charlotte asala jamais boy mwana mama Charlotte te yoza suka yo ngana longolaka yo ata kombono ebungi me na osala tout seno to nalati ya se bakatier ebungisi ngai to ndenge ni bon mwana mama Charlotte lokola ekozaka ne dingwe problème ezaki mais seno to nalati likolo ya basantu lokola ye kozalaka na mama olangi problème ezaki seki kombo de kozonga na mémoire po Jelisho kombo na ye ebungaka te mais makambo azosala elingi obungisa ngai nzela nazopusa voiture ore nazonga na ndako nga na koti Tchécoslovaquie nasali tu nazonga na ndako nabimi na Slovaquie nalingi nalia boye nakomi na Hongrie nyonso wana likolo kaka mwana mama Charlotte te leki ya bon belle série ya lungwila
asali makambo oyo ezalaka te. En tout cas Jael Show makambo osali na famille na bino bakotuna kaka Jael Show oweta kwenda tosi batunaki yo Jael Show oweta kwenda. En tout cas Jael Show réponse eza kaka moko pesa famille na yo ya Congo yebisa mama na yo ntango ozonika kwanga ntango atuni yo Jael Show oweta kwenda. Réponse eza kaka moko ngere kuna rando po ozoluka rando ozozwa na bacommentaire osali direct eza moke po baoyo balobeli yo baza bafani na yo mais baoyo bazozela yo o bazalaka bafani na yo te. En tout cas bongama po yo okobota bien na rando wana keba kutu okotikala kotya te po ebima même okotikala kotya te lokola Miriam Mokonzi mais mwana kobima na facilité. Mokili yango en tout cas eza vraiment elengi te. En tout cas tika na sukisa na ngai awa na yembela susu hommage na DJ na biso Arafat ndenge atiki biso. Arafat alelo otiki biso alelo otiki biso alelo otiki biso. Arafat, regardez comme tous les grands musiciens congolais. Ils ont pleuré pour toi, ont pleuré. Allélo, allélo, otiki biso, allélo, otiki biso, allélo, otiki biso. Bon, ciao, botikala malamu, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Komba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.